lebe mopia en tout cas likambo sali to sepeli na ngote otiki ba famille na pasi population na pasi tu mets ordre et pas il y a sécurité na yo akoka koboma jeune ya 16 ans na kombo ya exaucé donc population eko souffrir boyete to kufaka nzala po bonda koboma biso to sepeli na likambo oyo elekani en tout cas lebe mopia en tout cas tu as dit que la population a connaît la reconnaissance na bapo tongela bango entre Kimbangu na Yolo entre Matongela Kauka et tu as dit que connaît za fief na opende siko bataki campagne en tout cas likambo sali ba mama ba sepeli te ba leli bazo ya la kombo na yo. Bonjour chers internautes de la cleboa.com, c'est bel et bien votre présentatrice Inès Benechai. Toujours dans la rubrique Nabiso ya découverte, le lot kolobela deux sujets. Sujet liboso est ali honorablement ko député à Sali Sonia ba député Nyonso. Le Kambo Sali et ça la biso passe na motema jusqu'à présent. Et lisi biso etiki ba famille na pasi. Na deuxième sujet na biso toujours le président de la République mission oyo akendelaki Qatar. Na yango toko yoka ndenge toko lobelango bozala toujours scotché na chaîne Abisso Cleboa. Toujours lobela sujet liboso ya honorable lebe mopia en tout cas likambo sali sali pasi. Hein? Yango bino ba député bomi mona kabanani honorable lebe mopia en tout cas likambo sali to sepeli na ngote. Otiki ba famille na pasi, population na pasi, na commune na Kalamu et siko bataki campagne. Hein? Et comme à niveau, on a batouba lela, bamona pasi, population tika na pasi to sepelite. En tout cas, député national, lebe mupia, osali biso pasi na likambo osali. To yoki ba information bandeko na biso ya Kimbangu ba informer biso concernant la situation o elekani kuna ya maître. Donc tu mets ordre et pas il y a sécurité na yo akoka koboma jeune ya 16 ans na kombo ya exaucé. Donc okuti na ba jeune bazo beta na bango bale na bango calmement. Na habité ceux qui bazwa ko lando po pesa bango mike mike. Est-ce qu'ils ont raison o il faut zo tinda sécurité na yo abeta masasi? En tout cas député Boyete. Ceux qui bobi mona ka boza banzer mbela mboka o te boye ba ke bozo travailler pour na biso ba peuple population eko souffrir Boyete to kufaka nzala po bonda ko boma biso. To sepeli na likambo oyo elekani en tout cas lebe mopia en tout cas to yebi que population akuna za la reconnaissance na bapo tongela bango entre Kimbangu na Yolo entre Matongela Kauka et to yebi que kuna za fief na opende siko bataki campagne en tout cas likambo sali ba mama ba sepeli te ba leli bazo ya la kombo na yo Boyete bino ba député Boyete lebe mopia et siko oza vraiment za makasi pour kalaté aux affronter justice. Aux UPLX se permettre de l'Assemblée nationale. Hein, président Bossoa, comme les bino pour la notifier bino ko yebisa bino que non ezalaki erreur. Erreur ou intimé ordre pas chef ya sécurité na yo abeta masasi. Muto sa kufi hein dégâts à perte humaine. Est-ce que ça la cause le bac eza erreur aisément? En tout cas, il faut balongola ba humilité na tozo senga na président de l'Assemblée nationale balongola ba humilité na yo pour ko répondre na justice na ba acte na yo salaki. Toka ki bande ko na biso ndenge ba informer biso ki ovanda ko na Kimbangu te matongete ka okate bisika ovandi na bandal et puis la résidence na yo na garde na yo moko boza sous sur place te bosi bo tiaki poa tout la mwisi ya zaza. Donc bo kimi boza li sous-souté mais boye ba peu importe bisika bozali justice c'est qu'on rattrape bino. En tout cas, tous les président de l'Assemblée nationale qui siéger, le Kambuya, les Bemupia. En tout cas, les Bemupia et les Kambo Sali vraiment population ils ont regretté. Est-ce que dans les Kambo Sali na fief na yo et si kabatu babata qui campagne pour na yo, est-ce que c'est normal? Baza vraiment reconnaissant la bien fort. Si kapo na bango, ceux qui moi tout ramboko ya qui robeta pour la kotala batu. Atako bajen bazo beta bali. Pourquoi pas ce qu'on qui basala qui m'abe pour interpeller bango d'une façon ou d'une autre au bengi service de l'ordre la police nationale les autres qui ont biso n'a pas bien abisso baya va s'approprier le problème yango va préparer mais pourquoi
Koko matina niveau wana ya continuer ordre ko tirer sur un jeune de 16 ans. Boyebi pasi nini o parents ya mwana wana zoyoka. Pasi nini maman, papa, bandeko, ba cousin na bazana ngo. Est-ce que c'est sika ya ko sala vraiment problème place wana? Place oyo bataki campagne bisika oyo basungi ba comme bisika oyo zali bandeko place wana penza ba regretter na acte oyo sali. Et puis selon nos informations sur le jeune azaki kutu concerné azaki parmi ba jeunes bazako beta balete écoute asenga ki yo pardon vie bobo mamoto ya azaki ne koleka azamona ngiringi. Donc, bétine innocent, mon ouais, bah, bêta qui va, ceux qui bah, c'est ma qui trouble, ceux qui bah, c'est ma qui désordre, bah, bimi na bah, innocent. Donc, innocent, qui vraiment le vrai innocent d'abimi coupable, comme victime, bobomi, makila na école là sur eux, en tout cas honorable le bemopia. Le quoi boza bah député, bomi kanisakate que boza banzambe, boza au service de la nation, au service biso ba peuple, bon le belaka biso, voilà la commune à Kimbangu Kouré ezate. Bacha courant na kuna tonge kuna nzele ezate ba inondation ba tongi ba bongisi na yolo kuna kuluna ezali basali basilisi kuluna ba interpeller ba jeune mais jusqu'à ce point yakoboma mutu to sepelité bandeko bozota la biso na chaîne na biso clebo.com botika ba commentaire na bino tokotanga yango to résoudre problème oyo ensemble na bino popesa makanisi na bino. Professeur Makanisi Nabino, dans les cambos honorables à Sali, ata peu importe le problème, au ébi droit et le lobby. Ata ko beta mutumasa, si fako ko beta na partie mo koza sensible, pourquoi pas ata ko beta ta na likolote si moi nazala ki na tort. Ceux qui bagène bazala na tort pour na ko maîtriser mutu. Bino bo préférer ko beta massa c'est na désordre. En tout cas, justice est ko s'en charger na honorable le bemopi et ici kozali. Humilité na il faut elongwa. En tout cas, il faut elongwa. Tozo bete lango pena c'était elonga il faut elonga et le président de l'Assemblée nationale vraiment Luka vraiment bon Luka bo siéger pour na likambo député à Sali atikala bongote à répondre devant la justice na ba acte oya salaki naye moko chargé à sécurité naye yé pas répondre pour ça par exemple la ba député muso ba mona ka banzambe oye bien bisika basunga kiyo oye ko commettre kaka acte ya mabe kaka bisika o esunga kiolobi na ba député mususu pe botika o bolinga komona ba jeune lokola ba misala na bino ba kolata polo na bino ba chapeau na bino moi 30 000 francs na se a moi bazo betela bino bambonda na se a moi bazo yembela bino bazo kende ko sensibiliser ba komisi bino bisika boza lelo na Assemblée nationale bokana kite bokota na ba promesse na bino a lokuta ba projet na bino a lokuta bosala kango pete bozo na kombo a peuple donc après boye sous na peuple amboko mikosi lisaba to sepelité en tout cas ba député oyo epesa bino pe leçon prochainement penza abo édiquer ba garde na bino sécurité na bino et koka kotambola e ba mibeko et ba mibeko bongo eza bien té toza na mboka Congo tozo lela na no pasi nzala courant na mai et comme ça bozo pe que biso ba charge bo boma bo tika ka batu na pasi comme il a kalamu vraiment ko pardonner yo té bana yolo kimbangu matonge en tout cas ba ko pardonner yo té honorable Jules Bemopia pour likambo ça tanga moko ezolekelanga na matonge kuna yoki lisolo bato bazobeta jeune bato akiaza ne mwana ngirenge ebi etotiki mama bango ebi etotiki papa bango ebi etotiki ba cousin cousine na bango et puis place wana esika crime salamaki en tout cas yo senga na gouvernement dossier wana o eza procès et ya kosalema kaka place o ya bomela ki wana à mon vraiment degré il y a makambo asala ki keza makasi na ebité ni nango ekanga ki o intimé ordre tiré sur un jeune de 16 ans exaucé les amis lui mon beto masumbo sala donc peut-être eza masumbo sala la population tellement leli yango wana bon ni ba résultat en tout cas bande on a besoin de ça ba commentaire na o etali Florent Lebemopia ceux qui gouvernement ekolobani ni pona en tout cas to sengi balongolaka ba militaire na ba juger na yango tozo chuter to kenya na deuxième sujet na biso o etali président de la République voyage na effectué qui na Qatar na yango président de la République a voyagé qui samedi mais moko bomona kindenge avant que tu voyager presque à la Kébéla, la cité de l'OIA, pour Zela, ce qui a coordonné sa gouvernement. Malheureusement, chose non faite, à voyager à Komakina terre, il y a Qatar. Donc, mission OIA Kindela Kikuna,
mission oyo akendela kuna ezalaki précisément na cadre diplomatique na makambo ya ko faire évoluer mboka pona ba investisseur baya na mboka. Il faut ba investisseur baya mboka kende liboso, il faut ba investisseur baya mboka tambola malamu et avancer to koka kozwa misala ba tongela biso ba industrie ba to ba kota na misala ba futa makamalamu na parce que vendre ko ba air nyonso mboka ezotambola te. Donc président de la République na Qatar bazo ko investir na domaine d'aviation. Donc d'ici peu Congo makambo susu il y a au futa billet $800 pour que Goma ezali susu te. De distance il y a Paris na Kinshasa eza tellement monene que frais billets ils ont $500. Mais pour le mois à Congo comme à Goma billet $850. Est-ce que c'est raisonnable? En tout cas moi Lamboka, président de la République Fachi, a sali malam on a ndenge vraiment investissement et ya na cadre ya aviation tout ça pour na couper sa misala na bande ko na biso ba congolais to yebi ke ba congolais ba kozwa misala pe to yebi sa pe président de la République ata na likambo oyo etali makambu ezo matisa billet d'avion. Tolembi. Billet d'avion $850 que les provinces c'est comme ceux qui ont des poteaux. Dans la distance à Rolongwa, à Watati, Dubaï. Combien va te foutre à billet? Mais pour foutre à billet dans la province, qui est province extrêmement cher. En tout cas, la société d'aviation est à 10. Ceux qui société ont 10, 15, 20. Bon, moi, on a été poteaux déplacés pour la gomme, mais vous avez $100 billet d'avion. À $250, ça va. Les Congolais, ils ont une société d'aviation, ce qui est au Congo. Mais président de la République, il y a un voyage non effectué vraiment diplomatique pendant que les investisseurs. Tout le monde a fait résultat, Fachi. Notre président. Jusqu'à quand on voyage à qui? Aux Zongi. Au voyage aux Zongi. Ils ont pas investir dans le domaine dans le domaine minier et agriculture. Mais pour investisseurs, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche mon président? Notre président de la République, c'est Fachi. Béton. En tout cas, tout le monde a posé misale monana. Et ça la kana malobate que na voyage qui na zongi. Non, mon président. Ce que zongi au voyage, ça prend bien ba congolais au que la biso ba investisseur ango ba linginde koyate ou soit bisonde ba congolais to linginde mboke tambola te. Mais oyebi souci ba congolais. Ba na posa mboke tambola bazo misala. Na ba voyage non so effectué wala. Il y a makambo étali investissement dans beaucoup d'investisseurs baya ceux qui attendent manquant à chaque pays batine d'investisseurs na bango awa to ya chômage penza et kozala ta 30%. Pour avoir un chômage dans le Congo, il y a 85%. Chômage est l'équipe ma casque espérance de vie à Bajen. Bajen va se retrouver sous espérance de vie et les sociétés. À comme il y a Congo et Congo donc pour Congo et Bonga, il faut vraiment que le président de la République ozoa likanisiwana ya kobenga d'investisseurs baya aussitôt dit aussitôt fait. Donc, baye babandi misala bandi to moni que non société d'aviation ils à la 4 awa na Congo ba excellé biso 5 et au sala biso bien 15 20 ba to ba kozwa misala et puis coût il y a voyage et cause à la moins surtout dans la province. Pourquoi billets ont coûté cher? Toyoka qui dernièrement awa keno avion ils ont tombé en faillite, il y a Société nationale d'aviation ils ont tombé en faillite. En tout cas ils ont bien été faillite wana ils ont pour la ligne et belle clientèle Société d'aviation avant lango pourquoi ils tombé en faillite. En tout cas il faut côté les Mélicambouane ils ont bien été président de la République ba voyage il faut produire bambuma pe misala nango. To c'est la même ceux qui te monnaie bande qu'on a biso au bandimi ko investir awa na domaine ya aviation to ko sepela makasi na moni ke musale ezali tout ça pour ça pe to yoka inauguration ba avion ba ye et ya ki to yeko yamba ba avion ba avion ye to moni bilili to sepeli e ba na mboka bazwi misala. Papa, tout ça, en tout cas, s'il faut critiquer, si nécessaire de critiquer, il faut critiquer. Si nécessaire de parler, il faut parler. Si nécessaire, il y a cause à la contre, il faut être contre. Et puis, nous sommes la presse. Presse, il faut aller au beau milieu du village, tout ça, en contact permanent dans la population. La population, en tout cas, c'est la biso aéroport, na biso yandjili, et la monnaie, et la kitoko, pour tozo ya mbela baba ya bazo ya ebele ba diminuer pe côté salubrité ba koka ko bongisa kuna eza bien que ba société d'aviation ya ba continuer toujours na ba manœuvre ba manigance o ba sala kuna na aéroport ezali
Merci beaucoup Nandenge Bolandi Cleboa.com bande konabiso boloki on a otaki kolobela bino concernant les bemopia na le kambotali président de la République. Botika biso ba commentaire na biso dabino to kotanga yango pe to ko répondre bino. Web c'est biso di kambu problème ezali. To ça la descente pour to filmer to za ba image to lekisango na chaîne na bino ya Cleboa.com. Na yebi ko boza ebele bolantaka biso na diaspora boza ebele partout bozali, même à la Kinshasa, en RDC, partout. Pourquoi pas la province, Bas Congo, Bandundu-Mujima, Kassayo, Yantal, Occidental, Bas Congo, tout bozali belé. Je tiens à remercier mon boss Lady Pichumangaya, sans oublier Tonton Banda de la Nation, aussi à mon équipe technique Steve Kachala, Mutumu Kolumpe, à la réalisation, aussi à Nantes Tungi qui est à la prise de vue. Je sais que vous êtes nombreux, c'est bel et bien Inès Benecha à la présentation. Nous vous retrouvons prochainement pour un numéro Moussousou. Au revoir.